par rapport à système ya ba colonisateur. De toujours penser le ko la bango, toujours lire le ko la bango, toujours otanga le ko la bango. Là nous sommes pas indépendants. Fallait pas tika biso ba pesa biso liberté. Donc tous à la libre na ba penser na biso, tous à la libre la spiritualité na biso, tous à la libre voire même l'éducation na biso moko to créer ba propre paradigme na biso oyo et kotambo sa biso. Mais na évité donc na mona on dirait ba ça la biso de sous ma bé collé ba désorienté ti même la jeunesse na biso à lelo. Aux hommes, on a un jeune congolais, la place à Luka connaissance, la place à réfléchir. Même à ta journée de 30 jours, toujours fait tant, c'est juste parce que Bango n'est pas qu'on a une journée, on a célébrer. Or, on attend que nous devons être indépendants. Au cas où indépendant, quand on a malobate, ils ont la politique, la classe, ils ont la même dans la spiritualité, tout il faut être indépendant. Et ça, c'est que non. Ils ont prétendre aux indépendants lorsque la classe nayo tilelo voilà c'est lui qui a découvert la mouchée du fleuve Congo ils a dit cela démontre directement que vous êtes indépendants ce que tu as dit tu prétends pour vivre conformément à l'occidentaux non or ce que tu as dit à grand pays nous sommes les France et consorts ça va panthéon à bango là ça va kunda va grand à bango biso panthéon est à côté panthéon est ça kola muka ezara habitude tendenge biso nyonso toyebi biso ba oyo tolamuki topesa toujours merci na oyo abatelaki biso asalaki tolamuka parce que ti tolalaki tomiyebaki te mbote Kinshasa Brazzaville mokili mobimba bino nyonso oyo bosepelaka kolanda Info Plus HD officiel TV nga nazalaka toujours wana servante na bino nasalelaka bino toujours mosala oyo bino bolingaka oyo bolobaka ke bula lobela biso boye j'ai des tala problème boye j'ai des tala boye mais aujourd'hui naza lisusu na bandeko oyo tomesani na bango mikolo makasi baza toujours ndinga na biso na plateau na biso bayaka toujours kopesa biso boyebi na sepela mingi ntango bayaka en tout cas tobakisaka mayele likolo bandambu oyo tozalaka nango tobakisaka boyebi likolo bandambu oyo tozalaka nango merci na bino ba téléspectateurs merci na ba remarque ba critique ba suggestion na bino yango nde esa force na biso yango nde esa ke to améliorer musala la biso oyo tozosalela bino chaque fois en tout cas sans plus tarder comme d'habitude tokeka na ba présentation parce que mutu musu pa kola ni bwala muki ake na l'état a changé na ekombo lelo ayenga na présenter na kombo musu akoyebisa nga bite na changer na nga kombo po toyebi pe belé ba changer ba kombo mais tozonga ka na bandeko ba meka ko se présenter moko sima mususu pour que to continuer nini o to koloba lelo na bandeko na bandi na mama parce que tozo honorer toujours ba mama ce qui azaye moko na kati ya mibali lokumu to pesa toujours yembote mama GT on se présenter balandi Info Plus HD ba se rappeler na ba yeba yo lisusu. Oui, merci na bino mbote na bino ngai wa bino mama Bobi ezali moko na lisanga ya Agim na communauté Masambu Kids. Voilà, Mama Bobi azali moko ya Agim. Agim ezalaka abréviation au bango moko ba opesa biso signification. Ngape na yebi na ngamen bango moko baza mieux placé ya oloba. Papa tozongi epai na yo o se présenter. OK, merci beaucoup. Bote na balandi. Kombo na ngai Malanda Diamona autrement dit kolala kwa makanda. Voilà, mampuse yango. Autrement dit kolala, petit kolala. Ah oui, hein. Kombo anezongi isusu na kanisa isusu. Papa na katisi epai na yo Mbote Angélique. On s'est présenté. Comment papa Cédric Kandana il a membre na kati à Agim. Papa Cédric Agim et la kisini. Agim est là ici Action de jeunes intellectuels Massambukidi. Action de jeunes intellectuels Massambukidi. Ya mona tant ba ya ba loba makambo eza précis. Tant ba loba makambo epesa ka biso mayele. Nakutu mikolo na ngoma fanda na boulette
parce que la fois passée ba ibisaka biso to miye bana ko mito nga ngai funa miye bana ngazala nani ngapena nani, c'est ça. Baila ibiso wana. Mais aujourd'hui on va parler na sujet moko eza un peu important. Biso nyonso na République démocratique du Congo, kala to banda na Congo, to kuma na Zaïre, lelo to na RDC. To yebi que to utaka quelque part na colonisation moko oui, ça la ke tozo indépendance moko na bata moko boy. Et toza na mois de juin, mois auto yebi que chaque année il y a mois de juin na fin nango, Congolais nyonso a célébraka indépendance ya mboka na ye. Tout le monde a même bao baza libanda jour en penza mona ba tcheba drapeau ya RDC bazo célébrer indépendance. C'est-à-dire que Congolais jour wana aotikala ko bossa na ngote. Même ba bébé ou bazo botama. Soka botama ba ke le 30 juin ezala journée ya indépendance. A botama et que le 30 biso to botama to kutango ba o tozo bota ba kutango ba o kutango. Mais aujourd'hui avec batuya Action de jeunes intellectuels Massambo qui dit que il y a indépendance et la République démocratique du Congo. Papa Cédric n'a jamais su pas naïo. Pour expliquer dans biso indépendance d'abord c'est quoi? Indépendance quand on dit indépendance. To zwango ndenge nini pour to kota na oya RDC. OK, merci maman, j'ai dit toujours la même logique. Indépendance, attends, pour définir indépendance, pour définir on a deux aspects. Aspect liboso, pour définir en selon le dictionnaire français ou soit selon l'Académie française, n'est pas défini ça en terme na deuxième aspect pour définir en mot selon conception sur agir. Or, ce que tu as dans le dictionnaire, selon définition indépendance, au moins que c'est l'état de ce qui ne dépend de rien, donc ce qui n'est soumis à rien. Donc ça veut dire électron libre mo boye ou dépend de ni na eloko mo côté. Au soit tu na niveau ba mboka, au moins que mboka est bien indépendant. Fumboka wana et dépendaka na mboka mosusu te ba vivre selon bango moko ndenge moko pe biso les 30 awa to fêter nini indépendance na biso. Or ce que selon conception Hachem d'ailleurs découvrir par rapport à ma réflexion na ko landela na tina makamune etambolaka et que indépendance eza eloko moko wa pesa ka mutu te. Indépendance c'est un fait naturel, donc indépendance to zalaka na ngo uta ko bota na biso. Ndenge loba son éminence Papa Samuel Massambo qui dit guide suprême il y a RCK que je salue même en passant alors que Togo tamaka spirituel mais tu as commandé en doctriner, donc ça veut dire muta tamaka librement parce que na ko botama mutu nyonso na mutu moko te abotama que non azaki chrétien abotama que non Yesu Christ ko faire biso soit nzamba solo nde Allah et consort, mais mon tout n'est pas libre, c'est par rapport à bateau au bout de mokili ndenge au bout de la croyance ça na mona makambo ça ndeko sala ke yo pe ça au kota pe na alignement. Donc indépendance eza eloko mo boye mutapota makanango eza te que non eloko mo boye o mutu mo soit peuple mo boye ya o pesa yo ndenge biso to comment célébrer le 30 juin que non ba belge ya o pesa son indépendance ou na boye te bon. Donc, en quelque sorte, indépendance et sa liberté, donc, voilà, indépendance va payer sa kayangote. Donc, mutabota maka na indépendance nae. Wow. Donc, bisoti to fanda to zela oba no comme tu vas payer sa indépendance rien. Papa kula la kula muka na ye pa na yo. Selon conception na bino agima. Bozo définir indépendance comment et pourquoi bozo définir en bongo? Merci maman. Papa ou matama voulez? Bozo définir terme d'indépendance na manière na biso to mekana no pe kotala mon indépendance ndenge de kwa lobi autant to vendre to réfléchir entre tant to za biso na biso. To me rappelle au tel mot par mot, mon oyo, tout ça passe en détour de l'indépendance. Total qui indépendance. Total y a mon esque. Mon toko ko pesa mon indépendance tout dans la libre. Place tu as comme on a quelqu'un, c'est impossible. Pratiquement impossible. Il y a mon biso to me pour définir mon indépendance, c'est le biso
c'est-à-dire tobotamaka nango do ntango motu abotami oza libre ya kosala nyonso yo olingi selon yo de soki ekomi yo mama bobi okomi mama bula okomi koya kofixe ngai baprogramme nini oyo nakoki kosalela na ndako na ngai soki naza soki indépendante nakomi soumis epa na yo de selon réflexion biso tosalaki na agime yango wana. Voilà, donc moto oyo aza indépendant bayaka kokonza ye te asala makambo na ye moko alamuki na ntongo abitendelo na osokola na olata robe na bima donc so ekomi te kolata robe oyo te sala boye seke aza lisusu indépendant te. Ok, voilà, je comprends quelque chose. Maman Bobby, c'est depuis 1960 le 30 juin de Congo ezala déclaré comme indépendant, comme un pays indépendant. Aujourd'hui, ceux qui te comptent en bien dans le calcul dans ma capacité, mais tu as déjà dans 60 ans d'ambo. Il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Histoire pays à Kala, il y a RDC, il y a Congo, il y a Kala, toye bien. Par rapport il y a indépendance ouana depuis 1960 tilelo et par rapport il y a histoire à Kala pour na yo ou bien pour na Agim, qu'est-ce qui a changé? Bon, pour la biso, merci na maman Boula. Merci na bandeko ba mipesi musala ya kolanda na biso. Merci na bino. Pour la biso Agim, tolobi les 63 ans oyo Belge amona ke apesa biso indépendance. Pour la biso tomoni ke asala eloko te. Apesi na biso eloko te. Le contraire kutu à rendre biso lisusu mauvais service. Fallait atika biso tozala libre et tozala indépendant. Parce que jusque là tozomona Congo la biso ezo vivre kaka par rapport à système ya ba colonisateur. Mais tozo penser lokola bango, tozo lia lokola bango, tozo kotanga lokola bango. Là nous sommes pas indépendants. Fallait atika biso ba pesa biso liberté. Donc tous à la libre na ba pensée na biso, tous à la libre na spiritualité na biso, tous à la libre voire même l'éducation na biso moko to créer ba propre paradigme na biso oyo et autant que ça biso. Mais na éviter donc na mona on dirait ba ça la biso de ressources mabe collègue ba désorienté ti même la jeunesse na biso à lelo. On a un jeune congolais, na place à luka connaissance, na place à réfléchir, azobina na ye danse donc musique ine na kati ya makila congolais. Mais science na kati ya makila congolais ezate. Siko mundelo sungi biso te. Fallait que la biso liberté. Il y a une liberté qui na mwati ke biso indépendance. Or nous sommes toujours dépendants de lui. Pour nous ça la raka volonté na ye. Voilà. Kotala ke banda mundela loba apesa biso indépendance asala na ye eloko te. Donc asala ka trick moto mona ke non akei nzoka atika siko biloko ya makasi oyezo bombarder jeunesse ya lelo o jeunesse lelo ko se retrouver te parce que orientation déjà ekenda mupandi vraiment eza babilo moko bandeko bazoloba tant que oza jeune il faut vendre vraiment oyoka yango omikanisa omituna est-ce que makambo bazoloba je suis aussi dedans tant omituna bongo mipesi réponse nde oyeba nini osala. Papa Cédric, République démocratique du Congo ezwa indépendance na 1960 mais bino bolobi indépendance bapesa kate moto abotamaka na ye moko bongo ndenge abotami bongo siko tolobaki awa na RDC journée ya le 30 juin auto célébraka ezaka pwani. Bon en fait ndenge toujours bande wa auto la isa awa balobi très bien que non va tracer les schémas donc va cadrer biso même à table journée le 30 juin toujours fait tant c'est juste parce que bango nde ba konaki journée on a to ba célébrer or na tango muto zo benga ya za indépendant okozala indépendant kaka na maloba te isa na politique na yo na classe na yo isa la même dans la spiritualité na yo tout il faut être indépendant et ça te que non
ozo prétendre aux indépendants lorsque la classe na yo tilelo voilà ça va na que non c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo Zadiekoka. Cela démontre directement que vous êtes indépendanté. Si vous avez les lois, vous prétendez vivre conformément à l'Occidentaux, non? Or, si vous avez un grand pays, nous sommes la France, et qu'on soit, vous avez un panthéon à Bango. Là, c'est un grand à Bango. Biso panthéon, c'est à côté. Panthéon, c'est à côté. Mais comme tout donc, tous vivre conformément à l'ending, vous allez tracer là, vous allez chemin, non? Vous allez banda awa, vous allez souka awa. La fois passée, à ton nom, bêta masola ndenge tozanini. Ozo senga biso to sa tout milieu. Tout ça dit les lots. Tout ça n'a jamais examen à conscience pour n'avoir pas dans côté ni tout na côté de zoki d'été. Pour y avoir beaucoup qu'on a vu ça n'a pas beaucoup qu'on a sur notre sambo gandé. Nyon fait tout ça là les lots. Les lots sont battus sur congolais avec ta masola par exemple ya religion. À côté de mon conformément dans mon délai. Tout aux hommes d'agneau aux même n'a pas comme ça facile pour tout. Tous en est là, mais dans la simple voilà civil. Ce qu'on est dans la cité, dans la société, qui est civil. Que non, c'est juste un nom militaire qui est civil. Alors ce qu'on est dans le dictionnaire français, au moment où non, bah comment très bien. Civil, c'est un nom militaire, un nom religieux, un nom politique. Donc tout ça na katia politique, on peut bien civilité. Tout ça na katia religion, on peut bien civilité. Tout ça na katia armée, on peut bien civilité. Pourquoi on peut bien civilité? C'est juste parce que yo tout ça na katia religion, nyon so bandoloba, c'est conformément à la religion. Admettons que vous êtes chrétien. Tout au bandoloba, c'est conformément à la Bible. De même, ce que vous avez par exemple na katia armée, tout au bandoloba, c'est conformément à l'armée. De même si vous avez un cas politique, vous avez une IDPS vivant. Nous sommes en IDPS vivant. Donc, vous avez liberté, vous avez indépendance. Oui, vous avez indépendant, et vous avez libre. Pour les autres, non. Attention, il y a un an. Et la Bible, ils ont livre inspiré. Si oui, toi, ça va inspirer. Tu dis oui, ça va inspiration. Si vous avez les lots, pasteur, tu vas ganga. Ou bien inspiration pour moi déjà pendant notre temps. Est-ce que Nzamba kufa toi azali? Pour ceux qui savent que non, bataille ça ils vont Nzamba solo. De même que Nzamba inspirera ka bato akala. De même que biso otalelo pe faut ça inspirer. Il y a moi biso dans cadre agir to définir ça ka existence comme étant dans quoi dans le sens où dans la terme facile on va comprendre. Nathan ozo exister pour exister il faut qu'il y ait une trace. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à réfléchir. Bah réfléchir, bah tirer sur un paradigme, soit bah penser mon. Nathan ozo betoyer, toyer qu'on performer, makambo bango baloba. Toko qui jamais au dépendre de la bango baloba. Parce que ceux qui dépendent de la bango baloba, directement biso toko exister té. Pour bah on va de simana biso, il faut pas se référer na elo comment on va biso betoyer. Bandolo bate que non, té quand tu as Socrate, pour les leçons auxquelles tu as professeur à l'université, ou Socrate à l'Obaboy, ou Pythagore, ou Kingani à l'Obaboy, oui, Baloba, sur les lots. Vraiment. En tout cas, il faut que ce soit petit comme la trace. Donc, qu'il peut boire, na si ma peut pas salir vraiment, bah tchepe combo na yo, yo petit qui trace. Voilà. Chers téléspectateurs, tous continuer mission à Bisso Bandeko Bazolo la indépendance. Oui, c'est vrai. Moutou pose en indépendance, donc il faut se dépendre na yo moko. Donc République démocratique du Congo lelo yo c'est toujours fêter indépendance. Il faut tous se défendre, tous se dépendre na Bisso moko pe na kati ya RDC. Mais kota la RDC boy. Et se dépendre de mon côté. Que faire? Alors, papa Petit Koulala, naye pa nayo papa, quels sont les éléments oyo la kisa que mboka oyo ou bien mutu oyo aza indépendant? Quels sont les éléments? Parce que biso to célébrer la biso indépendance. To ebi que RDC ezo indépendance. Parce que l'élément nini oyo la kisa indépendance na kati ya RDC. Ok, mutu atali yango balobi non, République démocratique du Congo eza indépendant, tala esa la cohésion misaka. Parce que na kati ya RDC, quels sont les éléments? Oloba, merci maman. Na kati ya mboka na biso
naoloba élément mpe ezoexiste te oyo ezoprouve ke toza baindépendant ndenge toloba awa ntango naodépendre déjà na moto soki naza indépendant te soki nakomi kose dépendre nga moko kose dépendre nga moko wana tolobela sur le plan mental ntango motu na ngai ekomi kosala na miyebi eza mpe parmi mpe ya baélément oyo ezolakisaki wi nazali oyo ngai nazali indépendance nayebi ke bato ebele bakosala moko ozokisama donc tolobela indépendance excusez indépendance oyo toloba congolais toza indépendant ndenge nini biso bato toza baindépendant économie na biso eza géré par les mains ya baétranger économie propre ya biso epuis bazokointerdire biso bolona te boloba mbisi te bafixe bino ndenge tolobaki ya bafixe bino baprogramme ndenge bokomemela bamboka na bino na tolobela badirigant ya mboka ntango toya bafixele bino en fait balolenge oyo bokobandomemela bamboka na bino todépendre kaka na bango ok étant congolais faut te réjouir te bénéficier na oyo biso tozali donc vrai élément oyo tokolobela un pays oyo eza indépendant tolobela sur le plan mental parce que ntango motu ekomosala okoyekola environnement oyo oza nango nde tolobaki la fois passé ntango nayekoli environnement oyo na nango nakoyeba nini nakozwa na mabele nini nakozwa na mai nini nakozwa na zamba de le vrai élément nano ya liboso eza c'est le mental ntango ke mituna biso ezosala te eloko te tokotikala kaka kozala kaka boye tokobénéficie nango te voilà ba comprendre yango mal te ntango baloba mitu ezosala c'est qu'il faut kobule eza teke ndenge tofingaka na bacoin eyo motu no esala te motu il faut esala c'est que obule oraisonne makambo nini oyo kosala mama Bobi question wana soki yo mpo kozala elema ya kobakisa bon soki nga nakobakisa elema nakobakisa kaka ndenge kaka agile toza koréfléchir olobi mpona to reconnaître ke Congo eza indépendant. Il faut d'abord Congolais akoma na intelligence, connaissance ya ba origine na ye. Ndenge ndeko alobi toyeba nini o tokozwa na zamba, nini tokozwa na mai, nini tokozwa environnement na biso, na nature na biso. Et puis toyeba ba atu na biso, nos avoirs, toza na nini, nos ressources. Et Congolais azwa courage wana ya ko défendre ba ressources na ye jusqu'à même na dernier souffle na ye. Aux autres défendre bizaka no diamant eza yanga e bimate e okende te. Soko za na besoin diamant ya kana mbongo na yo ya ko somba diamant ngani no tia prix ya diamant po e uti na mabele na nga. Eza neloko o bakoko na nga basengi ta na longoli il faut na zongisa. Bo yo ko ya kozwa te kozwa ngomba mo okena kuna na zongisi te. Lobi siko na oke comme ressources wapi. Donc ce qui congolais a commis à niveau wana. En tout cas wana nde to komona ke to bandi maintenant ce ko koma libre. Pour indépendant, nous sommes nés indépendants. Mais sauf que colonisateur aye maintenant pour étouffer biso, actuellement biso ba clôture, tu ne dois pas dépasser un clos oyo a obimate. Mais ceux qui t'auront mis na makasi wana pour défendre nos avoirs, vraiment nous serons libres. Et puis indépendance o est naturelle katina biso le monde. Voilà, il faut qu'on a point à se défendre nous-mêmes. Oui. Moi, mon papa me disait toujours que so ebika ozana mayele ozana makasi se défendre na tout ya liboso non même mitumba makofi beta même koloba la munoko loba c'est ça au congolais akoki ko sala lelo pour à se défendre ngana linga mwana o toki kuna ba beti ozo ya lelela ngate bundana kuna so esimbite ndo ya intervention epana oui c'est ça et loko na tinda bana ba bundate mena loba ndeba se défendre nana c'est ça o loko congolais akoki ko tiana mutu papa Cédric ngalelo na zana yo mayele awa et quoi faire to sala nini pour que
lelo oyo indépendance wana oyo toloba indépendance wana oyo tozoloba emonana bato ba comprendre que non, les Congolais sont indépendants. Tout ça la nini pour na bosomi wana. Ok, merci maman journaliste. Réponse ils ont facile, ils ont même tina ni mission passée na biso. On nettoie toi-même. Parce que mon petit là ça nini amiyeba. Voilà. Banda pour réfléchir sur soi-même. Parce que n'attend au prendre conscience de soi parce que na bato ba ça ba philosophie ba oui que non bah définir ça que la conscience de soi comme étant un acte d'auto-engendrement hors de soi. Donc oza awa pour projeter une certaine image na yo moko pour ça la étude sur yango. Donc pour engendrer une certaine image pour ça étude de telle sorte que ça au mieux comprendre pour comprendre comment fonctionne nature au fandaka, comment fonctionne ton corps, parce que chaque élément de la nature a représenté quelque chose na spiritualité, que ce soit sur le plan physique. Parce que tu veux au moins être un diamant, on a un caca, il y a un bilot, caca, et on a beau. Or que la spiritualité, diamant et jouaka, rôle néanmoins bas, ils ont cristal. Donc, nous te sengela ça à miyeba, parce que notamment au miyeba, n'est au bano c'est fixé sur le paradis. Indépendance, ils ont l'homme boye, ils ont imaginaire qui indépendance, ils ont d'abord volonté. So tali naba même ata naba grec, ce qui Platon boye, alors que non, esclavagisme ils ont beaucoup plus de valeur, ce qui esclave yemoko, azo monake, cet esclavagisme ils ont l'eau malam pour naï. C'est ça quoi la biso. Tout le monde a ne ba au quand on a pour monaka l'eau moi bien. Sous prétexte ba ya ko civiliser biso. Or ba civiliser comme tout est, la civilisation c'est une façon d'être un monde. Nous tournions à la civilisation. Chaque peuple sur terre a la civilisation. Comme preuve, tout ça n'a pas coutume na biso, tout ça n'a pas boy na boy. Mais biso to sepe la gane ni mungela ya kolongo na kibo biso a lui qui boye a imposé biso. Et bala na biso. Et so bala na te na makamna biso. Comme les autres conséquences nango, et ça que au moment na muto tellement que buzo de leki, on doit parvenir koloba que non. Beaucoup que ça m'a bé. Or, tout ça l'analyse. Coco, pourquoi ça n'est pas ça? Ce que je trouve beaucoup que ça m'a c'est comme quelque part aux autres que non, beau moto et ça m'a bé. Surtout, beau moto nayo et ça m'a bé. Moto mon paya, il y a moins déjà bien. Tu te maudis toi-même. Ouais. Donc, Congolais foyer kola, au milieu la yemoko, alou la arabe payati. Nous au monde qui est vivre, soit nous vivre véritablement indépendance. Ok, voilà, il faut qu'on y ait bas, on m'y sepela, oh, le corps est bas, aux ananindés, au vivre indépendance, ce qui aux a bon côté, aux olula noka, bapaya, banda, au bando salava, ma benne, maman, bobia, le ber, et balanate. Donc, et balanate, simbate, parce que moi, je suis congolais, peut-être que naza, moussoaili. Mais na lingi na sala makambo neti muluba, na lingi na sala makambo neti chinois et simba nango te parce que je ne suis pas bango. Bango bazana ba coutume na bango ngape na oyanga. Donc congolais luka o sala ya yo kibo congolais. Tika kolanda wana eza ba biloko mo ba imposa. Oui, c'est vrai. Eza ba biloko mo ba imposa biso pour que et bouleverser biso to miyeba te otozali mais avec l'aide de ya bandeko ya agim ndenge bazoya ko interpeller biso ndi bazongisa biso na boyebi to miyeba. Un jour quand dit to miyebi so jour entend to lamuka to telemi ba ko ba livre. Ah oui hein. Congolais pour ma propre histoire na yé. C'est ça. C'est ça. Il est maintenant temps il y a ko banda siko ko banda siko ko ya ko commencer histoire ngo ya biso moko. Congolais aza mayele parce que Congolais s'adapte à na babilo mususu o kuto eza ya yete mais so ba yele ka ba s'adapter à keno bon ce soit bien créé ya yé eza ndingi scandale
vraiment peuple congolais to la muka to fêter na biso ka le 30 wana te ke tozo fêter kaka mais to luka to yeba to fêter ngo pourquoi et comment esala ke to fêter ka jour wana nde to yeba soki to bando fêter ngo soki pe to bando fêter ngo te wana nde to yeba papa petit kulala na zongi so epa na yo par rapport à nini to koki ko sala pour que to zo bosomi pona bosomi wana ekomela biso to bikela ngo to zala libre to zala indépendant. Si je pour na biso to mona vitoko makasi mais bandeko to za bino to ba congolais to défendre kaka biso kaka to lobela mutu mususu te les linges sales et c'est lavé kana kati ya biso moko po to za réellement ba indépendant ba excusez biso to effacer nanu nyonso eza na mboka to effacer nyonso eza na mboka toza par exemple un président de la République nos dirigeants bakesala manifestation moko songolo pakala discours na ye akonosa na langue français to bwakisi lingala parce que lingala ça sonne mal et mama beki Congo et mama be faut la français pardon la France est intervenir quand on a la France les français ça sonne bien nous sommes surtout bannir to kena ba parlement na biso to effacer to pasoli to tumbi ba loi nyonso eza importé ça dit classe nyonso ezala côté éducation ezala so wapi to bannir to vandi autour d'une même table qu'allons-nous faire makamba linga basala na 1960 tango mundela tiki biso to lobara na ndenga lekenda batika biso to ngato vanda nanu bandeko to sala ndenge nini poto tika biso na biso mais comme to kenda ki un peu moins pressé voilà le sort ya moyo et lelo oyo tozobetela ba politiciens na biso maboko si ndenge ba memela mboka na lolenge étranger lelo oyo biso to bénéficier na ngo to ke bango bazo bénéficier na ngo tango bino bazo fixer bino bosala boye peuple na bino bosala bango boye oni kolaba bandeko na yo ti oni kolaba na yo boza tozana na conscience wa bato yo est-ce que mutu ko fixer ngai sala boye ko sala boye te est-ce que maintenant congolais ne agit to réfléchissaka congolais zo ko exister na mte une fois que to exister maman indépendance on a to lobela lelo ya liberté wana tozana ngo et puis nos têtes et comment ko fonctionnement fonctionner correctement nazana ndeko moko botola na ndako to tse musique na téléphone par bluetooth radio eza pembeni kuna ayebisi ngai ndeko na ngai indele ba mayela radio eza kuna téléphone awa tsadi okoti ya bluetooth ezo radio ezo beta esalanga passe parce que le peuple a boyé bon même la biso na facilité ko simba te même auto lo ba poto zo vraie indépendance maman il faut fimbo zala koyokela mutu mawate poso te okena ngaka kosambela mambo ebele kotika la kosala mate soki kutu ko fêter ba le 30 wana pour nous âgés to fêter ngo pona ko kanisa ba koko oyo babundaka le jour po babenga na mundele to pesi bango mbote ba koko bisika bozali kasa lelo oyo te masu mundele na chipo ite ba voyou ba Stanley ba David Kingston tango bazoya sadi ba koko na biso matadi kuna sadi ba mema bango na ki na chipo na ba charge na rata chipo yo un mois na nzela ba koko na biso makole vimbi mais grâce na bango lelo oyo to masu mundele na mukongote c'est à féliciter sur les jours où on a fêté to pesa bango valeur bakoko na le jour le 30 juin vous m'écoutez tika la koto bongo et nous to fêter ngono mundela pesa biso indépendance wana penza mabe makasi voilà
Mundele apesa na yebiso indépendance te. Indépendance babotama nango bazala nango. Mama Bobi yolobini. Bon, ya oloba penza lelo mingi ezate. Naloba lelo mingi ezate. Na ko madere na idée ya ndeko. Soki tokozwa journée ya le 30 juin, tozwa yango lokola fête ya indépendance te. Tozwa yango plutôt ndenge tokanisaka les martyrs, les leaders oyo bariskaka batiaka vie na bango en jeu na temps wana pour ke mundele akende. Tobanda ta kokomemore ata milimo na bango eza bien. Po soki tozoloba ke mundele apesa biso indépendance. Mais ce qu'on y hymne national na biso ya Congo na France. Même pas en français. Nous sommes dans la futur. Mon futur. Donc, tous ceux qui ne cas de futur, ma futur, on a et comment n'est pas présenter. Et comment présenter. Vous avez une réalisation T. Tout ça que nous peuplerons. La tête longtemps courbée. Donc, il faut dire les personnes au front. Est-ce que les mêmes fronts sont dressés ou soit des actes courbés? Donc, mon et ça n'a pas si, hein. Quand on dit qu'on a un pays indépendant, nous avons la tête courbée, nous peuplerons au futur. Parce qu'en 1960, si le peuple et comment nous rentrer. Donc, comment nous belleté, nous peuplerons. Donc, comment nous belleté, nous assurerons. Nous sommes les en tout cas, peuple congolais, et c'est le congolais, il faut réfléchir sur Yango. Indépendance en autozoa, tout ça là en nini. Est-ce que tout c'est pela na indépendance en est-ce que tout ça vraiment indépendant? Parce que sur ok il est là aux avion awa au kitu na pays moko ya Europe en tout cas au sentir qui était dans indépendance mais bango tant bayaka aba kitaraza na l'aise en tambola mais chez eux là-bas au monara bandenge moko be ba c'est ça il faut tout le bateau yeba ndenge biso bazora biso kuna biso pe atome ko traiter ba on voit des autres ba utana mboka ba kuna ba na misala ba prisonnier ba tamboka ba de loko. Mais ce baye awa azuika mo mutu mo ya teni bo apesi moi 5000 francs a telemi wala ko kende kuna boko za sa babiloko alande ya moto zoboya parce que l'indépendance biloko bongo ko zala et ko zala te ngai na zulu ninga la mona mboka na obenga na e pona protéger un étranger. Est-ce que c'est ça vraiment l'indépendance? Na kutana na chantier ya ba chinois voilà ba tali musala na poko ba silisi maintenant il faut ba congolais ba bima. Chose grave on a quand même dématé na ki ko yebisa chinois na lobi nga soki nazala ki muto apesa ki o visa ko kota na mboko mais la passolio a télémisi un papa un responsable de mutaza na mwasi na bana na ndako a télémisi a bandi ko fuyer partout ba fuyer katina ba sapato tina kati ba pantalon laissez nga lobi tiens un responsable, il aussi congolais c'est un voleur. Il va partir avec la chose. Yo, il y a qui ne l'euro ni là. Voilà, basala mamba bongo parce que ils sont soutenus, basa toujours soutenu na ba congolais. Oui oui. Yango la basala mamba bongo. Je pense que toke na suka ya émission na biso ya lelo les amis ya Ajum balinga ki balobela juste indépendance na mboka na biso ezalaka ou ezalaka te. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que congolais a sentir indépendance wana papa Cédric mona ya suka poto clôturer. OK, mona ya suka concernant indépendance ezaka na yebisa de balandike. Tout milinga biso moko tout tika wa komona ke mundela za grave po azapelo te na ko pesa exemple mongo eza simple na français loi ezaka na féminin et c'est bande balandi wa pourquoi ba benga loi na féminin or penser wana yuti na bakoko na Égypte na Égypte makamo mibeko ba wana o considérer mo na matalelo que non e bana o te pa ya mwasi et pas ya déesse o benga ka mahat. C'est comme ça que loi même en français ils en a féminin. Au Rosonnet les soleils. Ils en a masculin. Pourquoi? Parce que culture en Égypte antique parce que les soleils représentent Osiris, Mobile. Ce que la ligne, ils en a féminin. Pourquoi? Parce que la ligne représente Isis, nan Moissi. Vraiment. De même la terre. Pourquoi? Parce que selon culture égyptienne, les soleils n'a ni la ligne pas à Fujimo. Or que la ligne
nanani na la terre, ce sont des jumelles. Pas à considérer au là-bas. C'est raison pour laquelle on a vu au masculin, féminin. De même, ce aussi même terme, il y a capitale à Paris. Paris. Et où tu na part Isis. Or, par Isis, et ça temple, il y a Isis. Pas tirer terme. Donc, vous sentez quand même, na katia mindelo, vous êtes en grave. Tout on a besoin de pas na biso, bazu ya moi, commission moi ya bango, bazu ngiseli biso siko lo kola. Amona, ça il faut ya koboma ba tout va la vérité de telle sorte que non, biso to tika na to ça. Donc, Congolais ko banda lelo, et Sénégal va se considérer le kola premier peuple du monde. Comme on a pas batté, mon a tout on a baza grave, baza elo côté yonde oleki. Comme on a inférieur té. Autant que vous nommez mon inférieur, au banda osani, au sala que idée wana ya suprématie blanche ça nini et tombe. C'est ça. To longola nanu ba complexe to tika obanga ba ngako tunde na zabe na banga na bango te poso cheba sina bango chenga na leki bango ata 1000 na kitoko na mayele na boyebi d'ailleurs. C'est ça le problème. Papa petit kulala yo pe mona ya suka. Merci beaucoup. Towe bisaka na balandi toza bandeko na bino toana même mboka o to luba o ezana no to défendre mboka moko te. Mboka mo songolo paralati to lobila ba juste makambo na bisuka ya mboka. Alors bisuka oyo bomoni tozolo ba mwa ba malamu te na yebi ke émission elekaka tango bolanda pe bopoza biso ba question to ya pe to répondre. Likamba suka oyo na koiko loba to miswa penza biso ndenge ndeko lobi to longola esprit à infériorité. Ce que on dit esprit à infériorité, to miteke ngai pe nana nga capable. Na tout ça na moi to la capable wana. Tant to la capable, to sala nyonso to na moposa. Lelo oyo tozolela nzala. Imabele zali nzamba sali biso nguba loso to lona potolia. Mais toza ba pekisa biso na système moko boye. Biso téléphone kaka WhatsApp meli bumunzala mais ngube ezali potolona masango ezali potolona na yeba te po esonaka masango na lingala na maïs nde France ezobima bien yango nde tomimona na biso pamba tozwa mitu na biso bandeko na ngai to vanzango ya toza pe capable. Voilà, on est capable. O bango basala wana biso pe toko sala. Nyonso sans exception. Nyonso ko leka kutu na bango. Toko ki ko sala. Mama Bobi, moi liloba na ya suka. Merci maman GD liloba na ya suka pour l'émission à lelo. En tout cas na kosenga na Congolais nyonso, Congomani nyonso. Place aux alliés. Na 64e anniversaire. Non 63, 63e. Na 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, nous avons une année de réflexion. Vraiment. Banda koluka connaissance. Tala depuis bapesanga yango. Nasali na nini? Il faut na sala na ngope nini? En tout cas, to luka na connaissance, to tika kobina, to tika kolata. Tout ce qu'on a tapage wana tout ça là qui non il faut apparaître tout besoin tout na biso to côté ça on a science ceux qui te commis mire la science tout le monde là que nous serons très haut plus que même Merci beaucoup Bandeko. Je pense que Bandeko nyonso le bango izaka moko tomiyeba tomilinga. Ah oui il faut yo moko penza mutuko o milingi. Par exemple, lingo bima bolati yo moko mitemi na kitalata lo mitali na bimi bien parla na nzela ta muta oluli na yo to yo moko do milolaki OK na bango wa. C'est ça ce que to zongo to chango mentalement. Ce qui to tchelo kwa bongo mentalement ke ngapenza congolais ndi na sabu. Mupuna sa téléphone izanga ngani. Biloko basala téléphone na euta ande aw ekenda akuna. O mona ke to banda biso ko banga bango ti.
nde tobanga bangwana tobanga bango te. Merci beaucoup na bandeko ya agim na ndenge borepondaki na invitation na biso mpo bino bopesaka biso boyebi. Ngai mpe napesi papa Eminence Samuel Masambokidi bambote ebele bisika azwami, napesi mbote na Rite oyo ngai nabengaka ye Félicité Mayala, napesi ye mbote ebele. Biso nyonso tozelaka eloko moko jour ekokisama nde toyeba. Je pense que à la prochaine nde tokutani lisusu na numéro mosusu ya sika na bandeko ya agim. Bye.